qui nous attire ces malheurs. Aujourd'hui, lelo na lingomba nzambe, parmi batu o bazolanda biso, ça va commencer comment? Au moins, biloko moko bandaka koko, azobenga mwana moko, oh non, ma chérie, ma femme, celle-ci c'est ma femme. Parmi mobimba ezwaki yango kaka ke eza en passant, eza en blaguant, tout ça. Dans la révélation, na kati ya vision, parce que moi je suis prophète. Bolingo komi ko évoluer d'une manière spirituelle. Et moi si azo bateki abimaka déjà na papa wana, vous comprenez? Batuni na kati ya bato qui nous attire ces malheurs. Alors pendant que j'étais en train de parcourir la Bible, natangi Bible mon malheur nazui yango na deux versets. Navi soki olingi olonga bitumba, tu dois connaître d'abord ton ennemi. Parce que quand tu combats avec un ennemi qui est inconnu, adui monya sijulikane, koyebisa mutu moko azolanda ngai sikoyo. Soko kangami na mutu oyo aza na malédiction, attachement na mutu ya mabe, tu peux avoir ozalaki na musala, automatiquement musala esili. Bible nomi Naomi na mobali na ye Elimelek na bana na ye Kiljon et Machlon bake ko séjourner na mboka Moab. Or Moab ezalaki déjà maudit. Na kati ya Moab ezalaki na maloba moko pour dire que aucune des femmes n'allait rester stable na mobali na ye bakola ensemble. Naomi bakimeli kona pona nzala akota kaka boye mobali na ye akufi. Bana na ye bakoli balobi te il faut toluka basi to bala. Bakoma kaka boye paf bana wana bakufi. Pourquoi la malédiction de quelqu'un est capable à attacher pe vie à mutu? Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, na pamboli bino na kombo na Yesu place na subolanda ngai, ngana madame Sheila Mwanda, la visionnaire de la fondation Sheila Mwanda. Bien-aimé, nous sommes en train de construire pour les orphelins. La construction est en cours. Yango na eko solliciter batunyo sur amité ya malamu. Oyo baluka ka place ko sunga, o baluka place ko pesa mbongo na bango, ta la place malamu ya ko pesa mbongo na eza na orphelinat chez la Mwanda, toujours construit pour na bana na baza na place ko lala te, o le baza na ba famille, o le baza na balabala, o le baza na l'église, toujours tonga a cadre moko pour na bango, pour bango baza luka bana nyoso ba sepela. Bien aimé dans les Seigneurs, je regardais encore dans la Bible, Nathalie, histoire ya Tabitha. Tabitha, elle faisait les bonnes œuvres. Avant d'être là apôtre et batinique. Mais un jour, à Koufa, qui c'était vraiment fini pour elle. Mais elle a dit que ça n'a bon Ezali mal boula mo avant d'être ça pour apôtre. Bien-aimé, ne te fatigue pas à faire le bien. Alors je suis venue interpeller à toute personne qui a la bonne volonté, qui cherche où aider les enfants, qui cherche où donner son argent dans la place ya malamu ya kuchambongo na yo, totongela bana nesika, nzamba kozanga te kopamba la génération future na yo, parce que tika la nanunga mutute, c'est ce que je voulais interpeller, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur touche nos cœurs ensemble, et tout tient ma bobo, tout continuer œuvre tout bandit, et qu'il est rapide, nzamba kozanga te kopamba. Je vous aime bien. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur entre dans vos cœurs, dans vos maisons, dans le nom de Jésus. Amen. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes que pleurent, avenir, Yaba orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mouré ya bravo Jésus, nzamba lola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolanda nga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela nde naye ko lancer mbela oyo epa ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir musala ya nzambe po ekende de l'avant. Parce que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est senga kaba moyen. À travers ba moyen wanande toye epai na bino ko senga ete par rapport ya likama o ekomela ki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikalika na deux caméras ya pamba
mosusu eza ya kolue nde par là toza na bosenge ke tozongela su toza na ba matériel na biso oyo parce que eza mosala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya Bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya mosala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya mosala oyo nayebi ke Nzambe alola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup. Mbote balani nyonso balandaka biso na kati ya chaîne chez biso télévision topamboli Yesu Masi encore une fois na émission malamu ya Police des Stars. Wow, Police des Stars lelo et comme elamusi et puis ezongisi et puis pesi ba bilongi ya sika ya basai na Nzambe oyo wapi biso moko par rapport au total qui calendrier nous avons compris que ba vrende bazonga mais ba faux ba koleka lisusu te. Nzamba pambola bandeko nyonso ya poto partout dans le monde ainsi que mes condoléances à la première dame de cette chaîne Maman Lydie Moukadi ainsi que notre aussi de boss papa Moukadi de Mouchik oh tu peux perdre beau frère naé donc grand frère Maman Lydie en tout cas tout ça maintenant date tout matanga et bobenga bomeka pe ko fortifier cette famille nzamba ozanga te ko pambola bino ya makasi ya koleka nzamba pambola encore une fois Denis Mosolo Thomas Fabien Mama Wechi nzamba pambola yo toute l'équipe Eliash papa nabiso conseiller papa Jojo Lukoji nzamba pambola bino ebele ainsi que na orphelinat les âmes qui pleurent au phénomène munene ya makasi vraiment nzamba pambola bino ebele boza ebele bola na biso partout dans le monde entier. Je crois j'ai encore une autre deuxième surprise oyo aleka ki en tout cas et donc il a dit des choses à banagi d'abord pananga et même aussi mes affaires zaki libanda sakoli pona bango et lelo na sabino ke na récit beaucoup de témoignages au qui babiki na nzela ya l'homme de Dieu. Babiki na nzela l'homme de Dieu. C'est un homme humble, c'est un homme calme, c'est un homme oyo l'indépendant misala ya batu malamu. En tout cas, déjà makasi ya oyami encore une fois pour la deuxième fois pour si na yoka ba bêtise je pouvais plus encore yamaye parce que musala nzambe il faut moment droitier moko mais c'est un homme sérieux, c'est un homme humble. Il y a un mutumo abinanga que non mais comment kopesa biso apesi so témoignage ya curiosité oyoka témoignage ya curiosité aux en ont besoin parce que l'opéto zongisi yango yangwana. Et puis encore une fois la deuxième chose azana thème oyo ya partager yango pona bana nzambe belé papa ne ba benga ki ba lobby ba problème ne baza ko se passer na ba fina bango na banda kuna mibali na bango et aujourd'hui aye pona remède pona ko l'accepter on ça dit pona ko pesa réponse na ba question obino botu na katunaka omno boza nango. Donc je crois on directement na répondre na ndeko oyo ba ki non pourquoi alobi likambo ya kolwezi est-ce que na kolwezi na témoignage mon côté na kolwezi totanga ba message directement na autour na question wana témoignage on a pour na mboka kolwezi ou azana mboka kolwezi mais même matin yo autres na biso question so landi parcours ne madame il a très bien parlé à lobby mais le gars ba téléspectateur biso azana une troupe azana pena exigeant mingi na maramsusu to ko ramener ko zongisa de qui que je suis en train de parler un homme de Dieu na Kombo ya le prophète Yoshua neto na kata plateau wa bande ko belé na mo ba tapoto ba gangé papa Yoshua tu bien France partout bagangi papa Yoshua tozana ko une fois na kati ya plateau na biso na mkwalilo. Shalom l'homme de Dieu. Shalom papa Eric. Oui. Shalom vraiment je suis très content na sepeli ndenge tokutani lisusu lelo. Vraiment. Yes. Na sepeli makasi na pesi bana nzambe nyonso bao balanda ki biso depuis la fois passée. Déjà jusque là il y a beaucoup de témoignages. Oyo moko yebi oyo moko pe omona ki pe oyo kaki vraiment. Alors ngana lingaka kosalela nzambe ya témoignage na salela ka nzambe ekokote cela veut dire statut hein. Voilà lingala nzambe na ngai na komi quand même koyekola vraiment. Alors ngai na salela ka nzambe ekokote cela veut dire que le Dieu qui ne peut pas parler, le Dieu qui ne peut pas écouter et le Dieu qui ne peut pas voir. Parce que pour eloko ya mutu esila esuka problème ya bana Israël nzamba lobi j'ai vu et j'ai entendu et je suis descendu pour vous délivrer. Bien aimé ozo salela nzambe peut-être osambela peut-être place wana ozo sambela eza place na yote nzambe ozo sambela peut-être oyebi ete parce que nzambe nanga ayokaka
amonaka pe asalaka. Amen. Raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de témoignages. Vraiment. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je crois que tu l'as dit, l'homme de Dieu. Il y a un monsieur, comment c'est possible, un témoignage, il y a la Coloise, tu as encore une autre témoignage, on a là qui l'a habité. Peut-être à Yébio, bon, habité. Pour insister, en tout cas, insister, mingi. Papa, il y a un témoignage à Coloise, habité. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi dans Coloise? Révélation, il y a ta Coloise. Merci beaucoup. Ceux qui ayebi Coloise malamu, ceux qui avant de Coloise, akoyeba nga naza mutu ya kotuna na Kolwezi te. Soki okomi kaka ata mwana muke oyebisi ye nazoluka chez prophète Joshua. Akomema yo akoloba na yo kende na joli site juste en face na gouvernorat. Wana nde bisika église na ngai munene ezali. Alors Kolwezi mobimba yebi ngai, j'ai un témoignage et puis naza na, comment je vais dire, jina yangu Kolwezi, mon nom est tellement reconnu à Kolwezi. Alors plusieurs personnes qui nous suivent là, bayebi déjà témoignage nanga bayebi papa oya kufaki asekuye yo. Lubumbashi témoignage wana ekenda. Kasumba lesa likasi. Donc momaka bazo monanga siko bayebi prophète oya asekwaki oya kufaki asekuye yo. Alors, pendant que je parle, il y a beaucoup de gens qui déjà esengo na kati ya bandako na bango parce que je suis quelqu'un de très discret. Nabimaka penza na ba média te. Parce que beaucoup de temps, on a dans la cachette na kati ya ba prière. Ok, merci beaucoup. Et à chaque fois, on a mis na cachette na kati ya ba prière. Bon, na évité lelo, qu'est-ce que au même libisoba na ce problème nini? Et tout ça on a besoin encore. Merci beaucoup. Lelo nalingaki kolobela pona likambo attachement. Omoni parmi batu o babenga kingai, j'ai reçu vraiment des appels. Muta lobi nangai papa, moi si nangai ezo simba lisusu te. Papa mobali nangai ezo simba lisusu te depuis akutana kina moi si moko boye, soit depuis akutana kina camarade moko boye. Peut-être oyebi ceux qui otangi na mukanda ya Jonas chapitre 1er, vous allez voir que Dieu a donné une mission à Jonas. Ayebi siye que kende na nini ye a changé à Kena Tarsis. Tango amikuti na katikati ya bateau, la Bible nous dit il y avait des commerçants, des hommes d'affaires, ezali na bateau basomba ki ba marchandise na bango po bakende koteka. Ba capital ya bateau ebele ezalaki wana. Alors, ça s'est fait que na katikati ya mai tempête ya munene elamuki. Batu nyonso, même les pilotes lesquels lié. Omoni eza na batu azolanda nga siko likambo moko ekomeli ye brisque na vie, il se rend pas compte ezolekela ye moi si na ngai na balaki ye elle n'était pas comme ça. Alors le loi komi boye ndenge nini. Alors c'était comme ça dans le bateau. Alors, le pilote s'est levé à l'obina mutunyon, soit senga asambela nzambe na ye. Omoni, bien aimé dans le Seigneur, au cause de la peut-être tu as prié de toi-même. Oluki nzambe na ndenge na yo, omoni elo côté. Raison pour laquelle la Bible dit chercher les vrais. Mutumususu akoloba, nazui ba témoignage, oh papa, mikolo, ba prophète, ya lukuta, baza ebele. Là où il y a des vrais, les faux ne manquent jamais. Alors, ça se fait que la Bible nous dit, les gens commencent à murmurer, les gens commencent à pleurer. Biloko na biso, tout ça, pilote a eu décision à l'obité, ndenge zaboye, mutu nyonso to meka un peu ko diminuer charge. Ba diminuer charge na kati ya bateau eloko ezo salima te. Alors, il a posé la question de savoir qui nous attire ces malheurs. Donc, mabe oyo ezo utawapi. Aujourd'hui, lelo na lingomba nzambe, parmi batu o bazolanda biso, peut-être ata 79 personnes bazoluka bayeba. Ngai nazalaki bien nabotamaki bien. Ngai nazalaki mwasi bien tout ça natikala ko avorter te, mais pourquoi lelo bazemi na ngai ezobima nazokoka kostimba mwana te. Malheur na ngai wana ezouta wapi. Je voudrais dire aux gens, chaque malheur, derrière chaque malheur ezalaka na ndoki moko azalaka sima wana. Ok. Nazwi mama moko boye anyokwami makasi mpona likambo ya kobota. Or papa na ye azalaki chey, donc mutu ya ba musulman quoi. Alors
Maman on a landinga, papa na landaka yo na ba émission tout ça sambela ponanga. J'ai prié dans la révélation na katia vision parce que moi je suis prophète. Oui, tout Na katia vision na moni que koko ya papa ya mwana ya mama wana abandai kobima spirituellement na koko na ye, je veux dire. Ça va commencer comment? Au moins biloko moko bandaka koko azobenga mwana moko, oh non ma chérie, ma femme, celle-ci c'est ma femme. Famille mobimba ezwaki yango kaka ke eza en passant, eza en blaguant tout ça. Bon, bolingo komi ko évoluer d'une manière spirituelle. Okay. Mais moi si azo bateki abimaka déjà na papa wana, vous comprenez? Batuni na kati ya bato qui nous attire ces malheurs. Ozo salate, tu avais un travail et du coup musala esili kaka boye. Oyebite musala esilite ndenge nini. Alors pendant que j'étais en train de parcourir la Bible, natangi Bible mon malheur nazui yango na deux versets. Soko tangi lisusu na mukanda Juge chapitre 6 verset 10. La Bible nous dit que bon gelou babineli Gédéon. Gédéon, voyons, Dieu est avec toi. Gédéon nalingi na sepeli na réponse ya Gédéon. Ayebisi banjelu alobi botika, arrêtez de me flatter. Arrêtez de me flatter. Si je suis vaillant héros, si Dieu est avec moi, pourquoi tous ces malheurs nous arrivent-elles? Bien-aimé dans le Seigneur, et comme il attend mususu où on ne peut pas te flatter, et comme il attend mususu où il faut oyebisa nzambe, ce qui existe à solo. Pourquoi makambo na ngai ezosila te? Soki ozalaka ya solo, pourquoi situation na ngai, maladie na ngai ezosila te? Gédéon alobi bo flatter nga te. Nzambe oba papa na biso balobaka que ce Dieu là il agit. Nzambe wana salaka. Pourquoi biso tozomona nzambe wana te? Oyebi que ngana lobaka nakala to bandai komona ta na kati ya ba église. Toko banda tozo sambela na butu ndoki moko azoleka akwei na église. Voilà. Mais aujourd'hui ces choses là ne sont pas fréquentes. Biloko wana ezosalema lisusu te. Pourquoi? Parce que on a perdu, l'église a perdu sa puissance. Makasi nango église lelo na bandoki bazokende kosambela na église. Mukolo moko naza na église na nga namoni kama mama moko akoti tout ça. Nzambe mala moko alakisi nga lobi mama wana aza na biloko tel aza na kindo. Vous voyez, et ça nde biloko ndenge wana le Dieu qui agit, nzambe ya tikotak. Na ye komemela ye nzambe ya tikotak na kati ya vie na yo. Bien aimé dans le Seigneur, tina ndenge Jonas alobaki, omoni ndenge tovandi boye, mutu azosala yo bongo, eza telle personne. Na vie soki olingi olonga bitumba, tu dois connaître d'abord ton ennemi. Parce que quand tu combats avec un ennemi qui est inconnu, adui monya sijulikane, monguna oya yebani te, oko olonga ye jamais. Même na M23, bako bundisa biso, si vous ne connaissez pas celui qui a la tête de M23, boko zala peut-être azo bundisa batu tout ça, or bozolia na eme samoko. Pendant que vous prenez des stratégies, ye azawana, azo kabina ziba stratégie ake komema. La Bible déclare que quand David est allé à la guerre, au combat, la première des choses, amoni Goliath, ayoki Goliath. Cela veut dire, naye koyebisa mutu moko azola nangai sikoyo. J'ai parlé de l'attachement. Soki okangani na mutu mabe, okozala ozalaki na libala, automatiquement libala ekufi. Soki okangami na mutu oyaza na malédiction, attachement na mutu ya mabe, tu peux avoir ozalaki na musala, automatiquement musala esili. Regardez l'exemple de Naomi. Oui. Bible Naomi na mobali na ye Elimelech na bana na ye Kiljon et Machlon. Bakeko séjourné na mboka Moab. Or Moab ezalaki déjà maudit. Nakata Moab ezalaki na maloba moko pour dire que aucune des femmes n'allait rester stable na mobali na ye bakol ensemble. Naomi bakimeli kona pona nzala akota kaka boye mobali na ye akufi. Bana na ye bakoli balobi te il faut to luka basi to bala. Bakoma kaka boye paf. Bana wana bakufi. Pourquoi la malédiction de quelqu'un est capable de attacher tes vies à mutu? Yes. Omoni mutu moko peut-être ozalaki na yo bien, ozalaki na musala na yo depuis que okutana na copine moko boye. Otatacha na ye bilo balongola yo musala mbongo esila kaka boye sans trace ozo comprendre te.
Bien aimé dans le Seigneur, tika na yebisa yo eza na bato misusu okosa attaché na yo na vie na yo oza na mbongo, oza na nyonso, oza na libala, amemi yo abandi komemela yo bavi moko boye eza bien te, automatiquement libala na yo ekufi. Nazoloba pona mauvais attachement. Ok, merci beaucoup. Babambo Lobio yo ememi un peu moi na tout na ba quelques questions. L'homme de Dieu, tu as très bien parlé par rapport à l'attachement. Et c'est le mot très important. Bon, comment nous devons découvrir que cette personne son s'attacher n'a pas évolué ou son s'attacher n'a pas évolué. Quels aussi les intérêts ou mutakoza nango na kati attachement. Omoni eloko liboso lelo biso bana nzambe toza lisusu na esprit ya discernement te. Mutu akovanda pembeni na yo aye na mission ya koboma yo, aye na mission ya kodétruire yo. Omoni bolingo, les Français ou bien les gens disent que l'amour est aveugle. Cela veut dire que quand tu aimes, tu oublies que le discernement doit être là, tu oublies vraiment que la volonté de Dieu doit exister. Et ça n'a pas été belé. Comment je vais dire? Tu es là pour découvrir ya solo que mutu oyo azamabe. Avant que soit engagement, tu dois discerner, tu dois demander l'esprit de discernement. Il faut c'est vrai, nazi moninga moko ya musala azo s'attacher nanga mingi, azo kangama nanga mingi. Tu dois demander à Dieu spirituellement, moninga oyo azo lukanini na kati nangai. Tout à fait. Wana soki ozi discernement, osambeli mwana nzambe ya solo avant s'engager na eloko asambelaka. Moi j'avais vu quelqu'un azo sala epa na biso kuna na Kolwezi na société moko babengi KCC. Azo sala bazo futa ye $5,900 par mois. Mais ba proposer ye na société moko na kamoa balobi sous-traitance moko balobi awa toko banda ko futa yo $7,200 par mois. Tandu kaka yo qui sans discerner, sans demander la volonté de Dieu a démissionné kuna akei, place à koma ki asala ki kaka 2 mois ya pamba bakangi sous-traitance wana. Lelo na yebisi yo akomi konyo kwa mazo zanga ta $100 ya pamba. Vous voyez ce genre de choses. Donc, par manque de discernement, ozwaka peut-être ma décision moko boye. À cause de likambo yo ngana bimi na ndako na ngai, bima kende luka mwasi mususu, luka mobali mususu. Donc, depuis obima, tu te rends compte maintenant que makamuno soza na kati ya retard. Obima me mobali na ya tikala aza bien. Obima me mwasi na ya tikala aza bien. Aujourd'hui, makamyo sozo ozo mekakosa les ozo simbate. Merci. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Nous avons besoin de ce que tu as ta profondeur. Ok. C'est très important. Tout, c'est la prophète Eric. Il faut que papa Yoshua parce que tous en a besoin. Les gens là-bas, c'est bien, ils vont vivre dans Babylone, il y a martyrisation. Ils ont mis les bébés, ils vont aller sur le balate. Ils ont basi msuli wazobota bana me bana balobate. Mwana sakoli me mwana malobeza te yobimate. Ils batu mususu des fois ti lelo vina ye ils otambola malamu te. Yes. Ce sont des ba mituna batuni. On a besoin que yo bana ko répondre la mituna wana. Qu'est-ce qui fait ni les pas obi que chaque attachement nyonso, chaque souffrance nyonso, il y a une influence derrière un esprit moko. Il y a un démon moko zana. Et baka oyo o bandeko. Bibé bazotuna bandeko poto bazotuna. Aboti mwana tata. Izanini. Ibali bayaka bakendaka izanini. Yepa chanjaka basi izani babandi fiançailles. Fesa babandi na pasi tant kaka ikumga malibala pour fesa ko bala mwasi mususu. Les autres côtés, musupa ko nakata ndako, mais vie ya kinduma mwasa utika muté. Izanini. Vraiment, merci beaucoup. Ba esprit net ya masturbation, ce sont des esprits ya liboso et memaka pauvreté na vie ya mutu. Ya mibale et memaka instabilité sur tous les plans, sur les plans du mariage, sur les plans sociaux. Donc, ça mène la mort, en fait, dans tout ce que tu vas faire. Ce que tu as dans ma commune, dans Lévitique chapitre 20, tu vas voir que celui qui se masturbe, azo sala impédicité n'a pas esprit. Ndebisika ba otolobaka mariage nocturne. Cela veut dire mariage n'a pas femme de nuit ou soit n'a pas mari de nuit.
quelqu'un qui se masturbe spirituellement, na misu boya komona eloko te, mais spirituellement, il y a une femme déjà qui est là, azo passer mbala moko ba rapport na ye. Nde okomona mutu mususu soki azo se masturbe ye moko, ako sentir ba plaisir ya makasi. Mais soki aza pembeni ya mwasi, masturbation esilisaka erandraka mobali akomi na faiblesse sexuelle ya makasi. C'est là que vous allez comprendre, il y a certaines personnes na butu soki azolota ndoto azopase ba rapport sexuel aza na endurance ya makasi, aza na makasi, mais normalement comme ça soki akutani na mwasi na ye aza tellement faible. Vous comprenez? Donc ba masturbation ekomisaka mobali akomi faible, esalaka ke trouble ekoti na libala batu. Cela veut dire que les deux personnes bakobanda lisusu koyokana te. Nde biloko wane bengaka ba femme de nuit, ba mari de nuit. Oyebi ke soki mari de nuit ou bien femme de nuit akoti na libala na yo ko comprendre te. Okobandaka kozana na esprit akoloba ke nga il faut na divorcer. Nga il faut na gima na libala oyo. Nga il faut babala nga epala mobali mususu. Vous comprenez? Ce sont des esprits. Donc ezolinga te ovanda place wana. C'est là que vous allez voir que mutu par exemple baza na mwasi na ye bazo kutana, mais après moment intimité na bango, vous sentez que moi dispute ya makasi etelemi wana. Donc cet esprit ne veut pas que vous soyez ensemble. J'étais en train de prier pour un papa à Kolwezi. Papa wana lobi nanga ke na tamboli partout papa, qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc yeso ki akutani na mwasi na ye. Excusez-moi pour tous ceux qui me suivent, hein, pour les termes. Na évité ce que na koloba. Voilà. Ceux qui azobimana mwasi na ye. Voilà, merci. Ils se sont azomona que soit azo se retrouver na se ambetu balali boye na mwasi. Soki butu ekoki ye mobali a se retrouver na mbetu. Ako mona en tout cas mikolo mususu a se retrouver na kati ya salon. Mais il se pose des questions, nazo se retrouver boye ndenge nini? Mari de nuit ya mwasi. Abundisi jusqu'à tel point baluki ba prophète ya ndenge na ndenge. Mari de nuit amemaka trouble na kati ya foyer ya batu. Okay. Mari de nuit abebisaka vie sociale ya mutu. Raison pour laquelle vous pouvez voir d'autres choses. Ozomona ke eza kindoki ya famille. Peut-être eza kindoki ya famille te. Ozana mwasi moko peut-être obimaka na ye azalaki ndoki. Atikeli yo semence ya mabe. Mobali moko atikeli yo semence ya mabe. Alors ça se fait que mobali nyonso zoluka akoya kaka asilisi posa na ye nzoto akei. Tango akei akozonga lisusu te abotani yo. Raison pour laquelle il y a des femmes qui pleurent papa, mobali ayaki kaka, tout ça ke na yebite la raison ouais kendelite. C'est un peu ça. OK. Bilo ozolo boyo. Bilo ozolo boyo. Yable moins fort. Donc on va na raisonner na okanga misu na mona bilo misu zoloba. Je suis en train de voir comment o zoloba. Yango komona batu misusu avant kutana na mobali na ye, il faut nano atala ba film tout ça pour qu'il soit connecté en fait à sa femme. Ce sont ces esprits-là. Sans ces films-là, mutako banda penza, ce qui atali yango te akozwa makasi te akotele mapete. Okomona boy, ce sont ma film wana pe epesaka. C'est ce qui attire aussi les esprits de nuit, hein? Les femmes de nuit, les maris de nuit. Tu verras que okozala na poste à mobali na yo te, mais spirituellement okozala kaka na poste à mobali na yo abutu. OK. OK. Yes. OK. OK. Je crois pas yo shot comme presque na souk émission. Et alingio otala pena caméra. Bana nzambi belé bazo zela prière na yo, bazo exhortation na yo, bazo zela numéro na téléphone, ta auto sur la déjà bato déjà à Canada ba mobenga bazo benga yes. Yango to sur la ba benga. Bana besoin de solution makamna bango. Ndeni ba ko bima na ba phénomène wana. Quels sont les remèdes ba bima ndenge ni? Oyo za yum to lo babandi ba tisuka, osambeli pona batu, opesi numéro na contact pour batu subalanda yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Eric. Vraiment, oyebi que nazo sepela na émission na yo makasi parce que
au travers de cette émission, Ozo Sunga Bato Ebele, Bana Nzambe Ebele, au moment que nous parlons, Bazo Ebate Tokende Wapi, parce que on a quand même essayé de consulter Bato Ebele Bele, mais solution Nzakakate. Et loko moko na koyebisa Bato, po bima, la première des choses, tu dois prendre la décision. Mutu soki oyebisi eke tika masanga, soki azwi décision te ye moko na kati ya motema kotika te. Mutu soki oyebisi eke tika kindumba, soki ye moko azwi décision te akotika ngo te. Moi j'ai toujours dit que mieux vaut prendre une mauvaise décision que de rester sans décision. Vraiment. Cela veut dire que nga ndenge naza boye, nalobaki même Naomi amoni que na Moab bisika vandi ezo simba te abimi. Cela veut dire que tu peux nous appeler. Ngai nasungi bato ebele na prière, papa Eric aza témoin. Tala kaka ndenge ba appelle les okota. Alors nasungi bato ebele na prière. Bien aimé. Peut-être au consultat ba prophète ebele. Nga na lobaka, chaque serviteur de Dieu a sa grâce. Et puis les grâces se diffèrent. Docteur Ami Batelakaye mon côté. Au cause à l'osa serviteur de Dieu, tu as des problèmes, mais osa na confidente. Oyebi ke na mokili ya lelo vraiment mutu akozala aza na confident te. Finalement soki oyebisi mutu moko kaka problème okoyoka ngo na mokili mobimba. Alors je te prie nasengi na yo ose confie ata epa na biso parce que la Bible déclare confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ces serviteurs, ces prophètes, vous réussirez. Na kati ya maboko na ngai oyo bana bazali. Guérison ezali. Donc lipamboli ezali. J'ai cette grâce ya kolobake ata soki na sambeli mutu akufaki awa. Na sambeli pona ye aseku yo moko yokaki témoignage. J'ai cette grâce ya kolobake ata makambo ya batu ekufaki. Donc batu nyonso ba conseiller bino ezo simba te. J'ai cette capacité na sambeli nzambe asungi yo. Il n'y a que la prière qui peut enlever mutu na kati ya ba situation difficile, différent. Ba maladie compliquée, tout ça. Nazo pesa bino numéro nangai privé, ezali plus 243 89 plutôt plus 243 84 00 62 631. Donc plus 243 89 et 84 00 62 631. Nabandeli pour la mémoire malamu plus 243 84 00 62 631. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Namoni batu bazo benga et belé même quand on parle avec toi, vous voyez les appels, comment est-ce que ça entre. Naebi ke mission na balanda kango mingi. Alors quand tu appelles et que tu vois que soit nazo zoate, tu peux insister. Insister sur tout ce qu'il faut. Oui, que Pierre alobi na Yesu ke na meki butu mobimba na zuite. Yesu ayebi si meka lisuzu. Oh te na meka lisuzu. Tu as essayé avec beaucoup de pasteurs aux solutions T. Ne te décourage pas. Meka lisuzu cette fois-ci. Je te dis que tu ne seras pas déçu. Nzambe na ngai oya sekwisa na nzela ya bawa akosalela yo. OK. Merci beaucoup, très chers abonnés, très chers téléspectateurs Bozali. Le prophète Yoshua a juste coupé ça. Il y a un lilo, il s'est collé à te, mais il y a un fondement. Il y a un sabiso makambo yo. A parlé concernant attachement. J'ai beaucoup aimé. Dans chaque esprit, dans chaque ligne, il y a toujours un démon. Donc, il y a un esprit derrière. Parce que diable alinga batba na kimyate alinga pa couple za la te alinga pa ba décision ba dostadiko lo ba dégoût ya mon avis na utilo uzana kata martibation toi tu crois que non les martibations de un sous refuge non parce que dans la moi cité il y a un ok diable a déstabiliser vie non sans que l'homme de Dieu là qui s'agit de confesser appelle confesser papa moi na on a boy après pour na ya kate papa ça kola ponanga non toi aussi tu as aussi des problèmes aux zubomba wana on nzamba lingi ke obenga mlanza polo bana fungola motema na loba koleka lisa kolite mais mabe pour ça ya nous a besoin ba fungola yango benga ya azali son numéro soko benye aux UT tika voice akoyoka voice akorappeler yes chaque jour on a plus ou moins 400 500 appels mutu moko ta vous-même azola la té. En tout cas, je crois numéro 1 wana
bobenga prophète Rekite. Bobenga ye. Abi très bien lingo likolo za yanga. Oya 16 ils a prophète Yoshua. Moi c'est le prophète Eric, il est prophète Yoshua. Ce qui Yesu Masi a zongité, donc encore une fois, on a prophète Yoshua, mais cette fois-ci, il y aura des témoignages, il y aura des témoignages, il y aura des témoignages Nzambe, et ça sera chaud. Que l'Éternel Dieu vous bénisse beaucoup. Bye, à la prochaine. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Na Orange Monnaie, plus 243 84 701 00 82. Orphelinat, les âmes Kupler, Avenir, Yaba Orphelin. Shalom, shalom peuple de Dieu, ba mourir ya bravo Jésus, nzambalola apambola bino yo mutozwi libako ya kolanda biso to kolandanga na moma oyo. Nayebi ete bolingaka émission mingi bravo Jésus. C'est pour cela que nous avons lancé mbela oyo et pas ya moto malamu onyonso azali na bosenga ya ko soutenir mosala ya Nzambe pour ekende de l'avant parce que nde balobaka que l'évangile est gratuit mais l'évangélisation est sengaka ba moyen à travers ba moyen wana nde toye et pas na bino ko senga ete par rapport ya likama oyo ekomelaki biso na mboka Lubumbashi to perdaki ba instrument ya musala ou ezali ba caméra ba micro nde par là to lancer mbela oyo oyebi ete ozana eloko ekoki kosunga biso na musala oyo lumière micro ba caméra soki bokoki ko constater au mona ke tozo sala musala to tikali kana 2 caméra ya pamba mususu eza ya koluwe nde par là tozana bosenge ke tozongele su tozana ba matériel na biso oyo parce que eza musala ya Nzambe nde yo mutu opambwami na kati ya nzela ya bravo Jésus kozanga te obwaka libanga na kati ya musala oyo lumière na yo micro caméra okozala le bienvenu na kati ya musala oyo nayebi ke Nzamba lola akozanga te kopambola o pona geste oyo kosala. Merci beaucoup.